Amen Bota. Amen. Bota amen. Amen. C'est vrai, Isali la kana yawe. Isili kokoka pona kosanjola ye. Tobele mpena tongo pona kosanjola yawe. Parce que muzalisi nde ezali ye. Bato bazalaka na sine ya reconnaître ye. Bayebaka pe kopalpe grâce na ye. Uta le début ya mokili. Ya basengaki ete bato bayeba nde kozala sine. Ya reconnaître ete ya reconnaître ye na volonté to signe ya reconnaissance. Yango moni mutu abungaki tant mutu abungi azoyeba reconnaître ete nde omoni mutu atikala na difficulté. Oyo tomoni lokola na kati na temple tozali na deux parties. Or na deux parties balobi tozali na lieu très saint et tozali na lieu très saint. Et tumbelo tonakala eite place bato bandaki nokotumba mbeka. Onakata kotumba mbeka ezalaka signe ya reconnaître volonté tata. Nakata kotumba mbeka ezali signe ya reconnaître trône to malwa na la kuna tata ezouta likolo pe ezozala confirmer na kati na mokili na se. Yango ekomona na kati na mokili tozana étape oyo esengeli ba ange ba manifester, tozali pe na étape oyo bato esengeli ba manifester. Étape à battre tomoni lié train, na kat na lié saint, et moutinyon sa kovanda, na kat na lié saint, mouté singlia koyoka malako na tate l'accès. Na kat na lié saint, moutokoki mambang pona kobeta maboko. Mais lié très saint, tomoni sika oyo, wat bampaka lingomba bazalaki, wat tomoni ba sacrificateur bazalaki, bango bande kozela, ceux qui bat baye, bazumbeka, pe baye kotumba. Or na kat na étoileté oyo esengaki ete opportunité étoile et bande kozala na kat na mokili et mentionné nde tomoni 12 tribus ya Israël. Or na kat na 12 tribus ya Israël toye komona 11 tribus ezali pona kokende koluka, 12e tribu yango ezali pona temple bango bavandi wana pona kotala nzela nini libota bakei, nzela nini libota bazongi eloko ne komeli bango ya malamu to ya mabe. Amen. Amen. Amen Bota. Amen. Neto mona kata mkili toza pena parti ya bakonzi. Na mboka nyonso okokende okoyoka tozali na ville tozali pe kote oyo eza cité. Or na kati na cité nde esika mutu akokoya, na kati na cité ezali esika mutu akokota na kati na mbeba. Nde tomoni lieu très saint eza passe po mutu akota na kati na mbeba. Mais si que talemi était par via bandimi to kotambola to 12 tribus Israël kuna nde tokindaka, kuna nde kobunga ezalaka, kuna koluka nde ezalaka, kuna kopotana nde ezalaka. Or zosenga na mutu tango zoye na kati na temple koyekola volonté tata to kosala mokano na yawe ekozonga yo na ndako, ekozonga na musala, ekozonga na wenze fo oyeba nde kosalela malako oyo mutu ayaka koyoka na kati nesika oyo ezali lieu très saint. Amen. Amen. Amen Bota. Amen. Na lieu très saint tozali na ba ange oyo bazali na trône na tata bazali ko protéger yawe. Tozali pe na ba ange oyo bazali ba messager. Tozali pe na ba ange oyo bazali reporter makambo ba mimi nde tomoni ndenge Esaïa lobaki tata tinda ngai nakende osakola sango malamu. Esaïa yebi tata yebisie me bato kuna mitema eza makasi habite nakende. Soki nakomi kuna nakoyeba nde koriente ya nde alobaki kende lakisa bango kende te ya bango suka nango ata mitema eza makasi mitema ekobukana mpe bakoyeba nde kose retrouver na volonté tata. Amen Bota. Amen. Yango moni bakompi na Jean 12 na 41 balobi bazali na misu ya komona bakomona te, bazali na matoi ya koyoka bakoyoka te, bazali na munoko ya koloba me akopesa bango opportunité te po baloba. Parce que makambo oyo esengamaki bato bayeba nde komona, esengamaki bato bayoka, esengamaki bato baloba me epesamaki bango te, me ekopesama à travers les sa grandeur les prophètes comme de Paul Dominique. Ayena makambo nini oyo eza makomi, ayena makambo nini oyo eza bakantike, ayena makambo nini oyo eza péché, ayena makambo nini oyo eza komba nzambe oyo evandaki na lieu très saint
parce que nyonso moni bayaki bato basalaki bisalasala bakomaki na bamir bapesa bakomba bamai bapesa bakomba bangomba bapesa bakomba banzete bapesa bakomba bavile mais na kati na église liloba na nzambe à travers moumbu oyo tata atindi ange oyo amemi makambo oyo ekita na se na mokili awa nde ayekolakisa biso ete kombo na tata nde eza nde liloba na nzambe yango na église na ye bakokoma te yango na église ya tata bakoganga te yango na église ya tata bakobelela moto te yango na église ya tata esengi bato bazala na kimia na solution ya komikitisa po ete yawe aka na kosalela bango amen libota o message oyo ezali mpe ndenge Jean akutanaki na ange azokita mais kokita ange Jean lingaka fukama yayebise te kofukamela ngai te parce que na likolo kuna ngai mpe naza kozwa message nakita yo mpe oza ange oyo oza korapporte message oyo na kati na bato seke basali na nzambe bazali baange baministre de Dieu baange oyo bazozwa message mpona kotransmettre yango epa na bato batosa bayeba nde kosalela bango. Alors kolo ayeba nde kokamba kolo ayeba nde kosala moto nyonso salaka effort makambo ya moto na nzambe abimisi lokola na matinale lokola masanjoli lokola salongo lokola culte dimanche oyo ya prière du peuple de Dieu makambo na mokili ezalaki te mais à travers liloba yango moni différence ya liloba na mokili yango moni différence ya liloba na bitonga ya mokili parce que biso tozali na parvis oyo ezali na Rome DC oyo ezali makambo oyo eza na motu te oyo ezali makambo oyo tika likolo me mokili bazali na makambo oyo ezali na pensée ya moto na pensée ya Satan na pensée ya mokili kola asalela baye balandaka biso na mosika baye bazopusa na pepene mpona lipamboli tomi protege po ete yawe abatela na nzoto pela moko na molimo amen amen libota yango nde ezalaki toli na ntongo futu yeba na lie saint baange nde bazalaka baza koprotege yawe mpe bazozwa message baza kotransmettre epa banganga nzambe yango moni butu moi église ezalaka mpo eyeba nde kooriente bato bayeba nde kososola po ete makambo nyonso ezala na kimia tomibatela mwa bavan ya bambongi ya makambo mingimingi etalemi badiare ezozala bato bazopike bakrise makambo etalemi ya bamalaria ezotungisa bato makasi makambo etalemi ya bakolo eza mingi na kati na esika mekolo asunga po ete abatela libota na ye na mosunikino na molimo amen mpona mayebisi ezali claire tozoprépare mpona sainte sainte a na fin du mois ezali première rencontre ya koyeba nde koreconnaître parce que tokende malembe mpo makambo nyonso eyeba nde kozala mpe na kimia or à part ça yango tozali mpe kobundana na likambo etalami achat terrain ata ndenge elobamaki basali esengeli bakite na esika bazali ezosenga magaranti or biloko nyonso na ezosenga na bandeko fo kotia maboko oyo baza bandima liloba oyo baza bakolama liloba ezali kosunga œuvre oyo sa grandeur ayeli biso na kati ya mokili talaka basali nde bazali temps plein butu moi bazali ka mpona mosala or esika nyonso bazali temps eza moke or bino bafidèle to bino bandima liloba bobundana boyeba nde kobanda korejoindre badifficulté na kati ya basali po ete makambo nyonso etambola na kimia amen soki tosali bongo kola kozala elongo na biso tomibatela ndenge elobomaki makambo ya tourbillon ezali makambo ya bakokotana makambo ya baproblème na kati na mboka makambo ezolakisama mpe baefe ya masasi kobetema bakekanga bato babeti masasi bato mpe bazwi masasi ya balle perdu alors babilembo baaccident mpe eza mwa mingi na nzela ya babarnière na nzela ya bamasuwa na nzela ya bamituka na nzela ya baavion mikolo na bolingo na mawa abatelaka libota na ye apesaka kimia na mosunikino na molimo amen amen libota tolinde yango wana to mayebisi nde yango wana tosimba tosalela yango po ete makambo nyonso etambola na kimia amen tozongisi matende epa na yawe mopesi na kimia apesa kimia na mosunikino na molimo yawe maya bauti koyoka awa yauti na mboko na lolola kana kosala ya liboto babelemi mbangu na kati esika opi bazwi temps ya kokoma te to difficulté to maladi to mitimisana opi bazali na kati ya bohôpital opi bazali na kati ya baprison baye bazolanda biso na mosika na pene baye bakokende koluka baye bakovanda na ndako yawo tinda baange baprotege bango baye baproblème mpe mitimisana pesa solution bolingo na likolo bande komanifeste na kati na liboto na yo tosimbola komshina arrête lobi amen boboto na tata ezala na bato nyonso